Congo Esengo TV. Voilà bandeko, ba Congolais de partout. Nga wabino moyomba, nga wabino manseba ngwashi. Tope noko Clovis na pusani liboso na bino pe na pesi bino mbote bandeko na avant na kende na ba actualité na biso ya mokoma lelo bandeko na zali kokende lombango kopesa un grand merci na ba abonné na biso ya Congo Esengo TV na bandeko oyoyo bazozwa libaku ya kotala ba video ya Congo Esengo TV na lombango mingi na pesi bino mbote wuti voma na motema na ngai noko Clovis pe na ba oyo baza ko partager ba émission ya Congo Esengo TV. Merci mingi na Serge Kapinga ndenge ozali ko partager ba émission ya Congo Esengo TV. Ok, sans plus tarder bandeko na kei na lombango kotalisa bino ba information tope ba actualité o ezali ko régner na mboka na biso Congo nde totali na gouvernorat ya ville province ya Kinshasa bandeko nde tomoni après mbutu ya lobby et puis na réunion o esangisaki premier ministre de la République na noko na ngai Gentili Ngobila tomoni na suka ba réunion Gentili Ngobila abimi pe asali a annoncé que ville province ya Kinshasa pe na commune ya Gombe ezali kokende d'ici là na kozala déconfiné bandeko pe lisusu tokei na ngambo ya présidence de la République bandeko nde totali noko na nga Faci Beton kala mingi te azali kokende ko nommer ba mandataire public bandeko. Au total, au moins plus de 10 mandataires publics bakozala nommé et pas un noko nanga Faci Beton. Mais les sous-soupé na kobakisa été mingi balobi na ngambo ya présidence balobi été bakobandana d'abord ko kotala na ba esika oyo ba intérimaire bazali nde yango esika bakobanda nde malembe bako progresser. Pe lisusu bandeko na kotalisa bino lisusu ete boyebi ete plus de une année yango yo wuta noko nanga Faci Beton anomaka batu na jekamini pe na SNCC kasi noko na ngai China Rambo tope noko na nga Kabila asepelaka na ba nomination na te ye ablokaka yango kasi na moko lelo nda kotalisa bino ete ba yokani FCC cash ba yokani basali ba concession pe ba trouver compromis pona likambo ya jekamine pe na SNCC bandeko na yango bandeko na kei na lombango na sujet na biso ya analyse ya mokolo mwalelo. Alors bandeko dossier na biso ya analyse ya mokolo ezali dossier ezo concerné IDPS bandeko tozoye bate bandeko tozoye bate IDPS soki to kamwa to silika ou bien to seka mais biso lokola tozali na idéologie ya pièce contre pièce to memeli bino ba information oyo eza vrai bandeko kolala kolamuka to mona kaka na mokola lundi Jean-Marc Kabound a saisir justice natina ete justice a annulé vacances oyo ya poste ya premier vice-président na Assemblée nationale bandeko yango tolobi boy tomoni ba épisode pe moi ebele batuba épisode ya batuba nanger tomoni épisode ya batuba bonde tomoni pe ba épisode ya batuba pesaka pe batuba retiraka tomoni kaka na likambo moko oyo ya Jean-Marc Kabound. Alors bandeko to banana feuilleton ya Jean-Jacques Mamba pour likambo ya
Jean-Marc Kabondo Akabondo. Feraton Jean-Jacques Mamba ememi biso wapi. Ememi biso na conclusion Jean-Marc Kabondo Akabunda azalaki destitué. Ba bengana kiye na Assemblée nationale. Binomo boyebi tangu Jean-Marc Kabondo Akabondo akomi na ye na ndako na ye. Alobi nini? Asali déclaration alobi ke nonga na bimi tête haute. Bravo. Lokola Jean-Marc Kabondo Akabondo bimi tête haute. Donc c'est que c'est bon. To progresser. Après ni déclaration na tout le monde a oh bon tout le monde a Manseba Jean-Marc Kabondo na noko na ye Kabouya babimisi déclaration oh non IDPS ba elimo côté IDPS akokotsa nini akokotsa a déposer candidature na poste ya premier vice-président na Assemblée nationale. Et puis, Oya Meka a considéré comme Libanda ya nini ya IDPS. Oh, c'est vrai, oh, ouais. Oh, d'ailleurs, il y a nani, nogo Jean-Marc Kabondo Akabondo, il faut akende à saisir justice pour justice à zongisaye na ba droit na ye. Ah bon? Ah, ok, total ndenge zokende. Wana toleki. Quand on a même sujet, on a quelques jours après, tout le monde a bande comme sous kaka ya IDPS, ba on ba bimi, ba ekiri ya ba binomo boye bekiri ya ba Jegme Chaban, ba ye, oh non, makamwana biso to ye bien ngote, biso zoza directoire, tokotinda mutu, akende kuna, totina mutu na poste ya premier vice-président na l'Assemblée nationale, parce que poste na eza réservé na moto mongote. Et te komona honorable mususu o azali Elia IDPS azali un grand constitutionnaliste aeko bima alobi ke non faut atangisa batu constitution mboka atangisa batu ke non place wana eza réservé na moto moko te akotangisa na ba parti politique constitution ya mboka akotangisa batu pe règlement d'ordre intérieur ya parti politique. Ah bandeko manini esuki wana te ministre intérieur ayepe ko ba kisa susu likolo kaka na même chapitre o masolo ya ba président AI eza anticonstitutionnel donc eza illégal donc makambo e bakisama ki likolo ya manseba na ngai Jean-Marc Kabondo Akabunda ezalaki tellement ebele nde toye komona tovandi tozaina na mwa kimia oh kala mingi te tomona kaka wa pum noko na ngai Kabuya bahego bima basala na déclaration. Alors bandeko na otika bino bolanda déclaration oyo bongo ngana bino tokutana tout juste après to continuer analyse na biso ya lelo. Merci. Tel que vous voyez votre humble serviteur devant vous, je ne fais rien sans se référer à ma hiérarchie. Le 2 juin, j'avais sorti une déclaration. Et je n'avais pas signé cette déclaration sous le quitus de mon épouse ou bien de mes enfants. C'était sur instruction de ma hiérarchie. Aujourd'hui encore, cette même hiérarchie m'a donné des instructions pour déposer la candidature de l'honorable Patricien Seya. C'est ce qui est plus important pour moi au stade actuel. Je me réserve de tout commentaire. Je suis secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Aujourd'hui,
vous me voyez là venir déposer une autre candidature au nom du parti. Ce n'est ni au nom de ma famille biologique, ni au nom de sa famille biologique. Les choses doivent être dites clairement comme ça pour éviter des confusions de part et d'autre. Les problèmes de coalition dont vous faites allusion, je tiens encore à vous préciser. FCC cache, nous sommes toujours en coalition, puisque pas plus tard, il y a 3 jours, que l'autorité morale du FCC nous avait fait parvenir la liste de ses mandataires et nous avons tout pris pour traiter ça ensemble. Il n'y a pas de problème que nous pouvons stipuler au stade actuel. Ayez vos apaisements. Quand il y aura un problème, vous me verrez toujours. Comme dans mes habitudes, je ne me suis jamais caché derrière les rideaux pour dire quoi que ce soit. Restez d'abord calme derrière les dossiers que nous venons de déposer. Le reste de la coalition, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Ce qui est plus important, c'est les dossiers que nous venons de déposer. Alors bandeko, bino moko bouti kolana na boke binenge Kabuya noko nanga Kabuya alobi ete ye ezaka na mutu na ye moko te ezaki abimaka asala ba déclaration azwaka ba instruction eutaka na likolo kaka bato batindaka hiérarchie o batindaka ye bangwana pe batindi ye bakene ko déposer candidature ya madame Patricia Nseya Mulela. Alors, bisomo tomonique non, c'est que na IDPS harmonie et koti et puis bazo représenter candidature ya maman nabiso Patricia. Ah, kala mingi te akaka walendi tomona oh Jama Kabunda Kabun a saisir justice analika munini oh justice a annulé vacances ya poste ya premier vice-président na Assemblée nationale. Oh! Kabunda wa Kabunda. Olingi lususu batu bananje. To olingi kaka kimia na mboka. Yango bandeko toye kutozo komituna. Makamba IDPS emema mboka wapi. Tozali kutuna. Ba conflit ya IDPS ekomema mboka wapi. Mais ngai atanke noko na bino ngai manseba ngai moyomba ngwashi pe noko ya Congo démocratique bande konga na ebisibino wana seza mama na distraction. Makambo oyo biso ba Congo to nango besoin. Tozana besoin mboka ekende liboso. Tozana besoin na ese sécurité kota. Tozana besoin Congolais en retour azwa musala. Tozana besoin d'entreprise et se multiplier na Congo. Tozana besoin batu bakendaka musala, batu bakendaka ba classe. Tozana besoin sécurité kota partout na Congo. Tozana besoin te toya rokuta, toya rotalaka ba scène ya ba Kabunda ou bien ya ba Kabuya. Tozana ngo besoin te. Na Assemblée nationale, baloba on va décider ki balongola Kabunda ba biba tia mutu mususu. Mais na Assemblée nationale wana batu bazate o bako remplacer Kabunda. Bazali bandeko. Batu bazana bango ebele. Hein? Totika bino wani teke botika peke mboka e avancer na point wana. Monika intention ya batu ba kota na ba dissation Kabunda lobini oh Kabuya lobini oh kunana non eza bongote otambola pe bongote. Cette fois-ci biso toye na idéologie à pièce contre pièce, alors tokotika susu ba distraction na eleka te. Ba distraction na ekoleka lisusu ti. Biso ba Congolais tozana besoin mboka na biso ekende liboso. Tozana besoin te ya romona ba scène wana ya mike ezanga tina, te. Jama Kabunda
soki olonga na poste ya premier vice-président mais ozala député ozala mosala donc tika oyo aza na nini na mosala te tika mpe azwa poste wana esa eloko te ezala mpe kaka ya idps malamu nde yango wana yango nde balobi to faire avancer nde mboka idéologie ya mikolo oyo pièce contre pièce mutu aderoute totie libanda peuple totelema ba ndeko ya IDPS ba sympathisant ya IDPS il faut totala intérêt ya mboka eza te ke totala intérêt ya mutu moko non Kabuya abimi alobi ke ba hiérarchie batindi ye bakotisa candidature ya Mama Patricia mais Mama Patricia aza muta IDPS po soki aye abimi na Kabuya babi ba hiérarchie batindi ye seki aza muta IDPS sikoyo oyo kabundo akabunda azokotisa eske eza malamu to eza mabe bon bandeko nga natikeli bino point wana bino botindela nga ba suggestion ebonga na kozonga lisusu na édition ekoya po ete na développer par rapport ya ba réponse na bino opesa nga réponse sur makambo Kabuya azosala eza malamu to eza mabe bandeko so eza malamu boyebisa opesa nga le pourquoi mutu na mutu apesa ngai likanisi na ye bongai lokona naza noko ya Congo démocratique na oya na kutanga makambo ba noko na ngai ya Congo démocratique ba lobby na ba suggestion alors pona yango nakini na lombangu kopesa spécial dédicace na Bienvenue Mangwata na Anissa Sabaote bolimbisi Anissa Sabaote na Bienvenue Mangwata le couple le plus lucide ya United Kingdom ya bino yango wana spécial dédicace na PCP mbote na ngai na papa Teddy Mbela na mama bébé Mbele couple le plus mbinga ya United Kingdom na PCP non spécial dédicace Dodo Mpongo na Merveille Kenzo na PCP non mbote la fille la plus stylée binombiso moto yebi la fille la plus stylée Nakatia Manchester Brenda Mubiala la Pamba na pesio mbote pa yozali na bosanité Rita Nzango la japonaise mutu na nga ya kati na bosanité Serge Kapinga na pesio yo mbote na madame na yo exemplaire Gypsy Kadima ya bino spécial dédicace ya ngwana nde na PCP merci mingi pe un grand dédicace na excellent directeur Yannick Bongondo Maison Given immeuble Botou local 54 oyo nyonso bozana ngo besoin na occasion nyonso ozana besoin ya invitation occasion nyonso ezala yo ozana mikila bop ya poto partout tinda kaka na nini commande na Maison Given ba osalelo ba otinde lango propre e komela yo na délai moko normal nde ngana bino tokutani na édition ezoya na pesi bino ciao